Ngindo. Congo Promo. Merci Nada Bena fier na Congo Promo. Et ça sito bena no number 1. Do sito bena intellectuel. Boss Raf Ngindo en tout cas na passivement bambote. Raf Ngindo le présentateur la force créative Congo Promo. Congo Boroto ça la force militaire na Congo Promo. Et faites comme moi, allez voir Congo Promo tv5.com. Donc au nom de Jésus-Christ nous bénissons le Congo Promo. Avec Raf Ngindo, Congo Promo ne tombera jamais. Piccolo Congo Promo ndé. Ouais, Balobi Raf Ngindo. Congo Promo toujours, grande puissance. Come on. Congo Promo qui torcos net in a film. Congo Promo babundana nango. Raf Ngindo. Congo Promo. What a plus, what a nabi boss là. GPX, bien plus qu'une agence. Sécurité, pena confiance au topé sabango. Ça fait 9 ans. Tozakak, topika bendele. Papa, azana yekaka papa. Balula, balula. Ukamata. Nyonso eza na kati. Oyo ezali GPX. Agence moko na kati ya Londres mobimba. Lumi kosana te. Tata akutika na tata. Très heureuse de vous servir aux chers fans de l'émission News des Kin avec moi Betty Massengou. Bonjour, bonsoir, ça dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. Eh bien, c'est déjà votre émission qui commence avec moi. Tous les plaisirs est pour moi de vous servir. Salutations déjà à vous. Merci pour la confiance que vous me faites. Moi, je suis là rien que pour vous servir parce que je dis tantôt que vous servir, c'est votre droit et c'est mon devoir. Salutations déjà à vous, salutations à Papa Dav Moubama, les papas de Joyce Davline, salutations à ma maman chérie, maman Cathy Bakissa, salutations à notre cordon Timothée Piana Serge, je pense aussi à notre DT Christian Mbouiwetou et big salutations à notre boss, l'ingénieur Rafungino, notre papa depuis les États-Unis. Salutations aussi à mon frère, Walobi Bogar, mon donc mobile, il y a Pembe ya mbinga malgré kombo ki manga mo muke papa na biso kombo ki manga mo muke bo souffler ngango po na modèle na mona telemelinga pembe nyawa Jani Pacha as artiste musicien ya fait rigoler Jésus Nuance mais mon frère waza derrière la caméra. Salutations déjà à vous donc nani ADGS Galiano, Yokanan, vraiment, na sentir mon frère, salutations déjà à vous, salutations aussi à Papa Dav Moubama, merci d'être là, salutations à tout le monde, en tout cas chers fans, l'actualité nous oblige aujourd'hui pour la première fois, je reçois l'artiste musicien Jani Pacha, il chante bien, je suis fière de lui, il fait bien son travail au sein du groupe Jet Set, le groupe cher de celui qu'on appelle Ferrego, la Jésus des Nuances, l'artiste. Voilà, et déjà chers fans, boyebi banungu tamboli moi trop par rapport à Ferrego là parce que déjà boyeba musicien au balongwa qui pas Jésus des Nuances Ferrego là ba kenaki koko te pas Weranson na maison mère ande batu boloba ki ont trop Betty Massengou eza nini ça brûle chez Ferrego là pourquoi et ben vous allez en savoir dans cette émission avec Jani Pacha pour la première fois tu es bien émission News des Kin en tout cas il y a beaucoup de news dans cette émission et puis nous allons parler de leur album. Qu'est-ce que j'avais dit? Solo Voko Jani Pacha à intervenir dans le album. Qu'est-ce que j'avais dit de Ferrego là? Voilà, Jani Pacha, bonjour. Oui, bonjour, bonjour. Bonjour, on va devoir l'en d'abisso quoi. Bagoloa, fanatique n'abisso tout quoi. Bonne santé? Oui, santé qui tourne. Tala, n'angola nzambe santé qui tourne et puis pembe na neka boroni na makamunde biga. Ouais. En tout cas, santé mon na kara ba aspect belé nyonso kaka pembe na Ferrego la Jésus des Nuances mais bon d'abord boulot. Ouais, boulot zo kitoko disque moi j'ai à marché mais ba consommer qu'est-ce que j'avais dit bien donc ba zo bena temps yo kango donc to singa moi prêter biso ka boré na bango quoi. Ba chenze belé ba Titanic ba Moribond ba venir mon bobé mon monotonie match d'amour poisson d'avril mais à culpa donc ba titre ça ma meilleure chemise ba titre vous me belé donc moi te gimbala ba titre c'est belé ba yo kango bon ça de suite donc ba chant bien ça na katia disque voilà. En tout cas mais Jani Pacha to beta masola qu'est-ce que j'avais dit mais tout le bela d'abord et ça ni ba départ na Jet Set c'est dû à quoi?
master no bo ando ensemble Jenny azali susute De Gaulle Rizé azali susute ba ke beta na bango porte na maison mère et ça pour nani. Bon moi va pourquoi ba ke donc peut-être bando se sentir sous à l'hésiter et on monique ba ke donc bonne chance na bango place ba ke biso chika le toa rappeler ni ka boni na les pas de papa social mutama kambu to ebike pas to za mambo ezali biso to ba envier to betara nendule quoi. Bonne chance na bango place baza quoi. Non ba que bango ba bande convier nde balongwe le quoi yo envier raté oza toujours peme na faire rigola. Attends comment mutote na lobika ke biso bana les pas to za ba envier donc biso oza na biso na kati orchestre quoi. Voilà. C'est bien répondu. Mais combien d'années de choses ça lui permet la Jésus des Néons fait rigola? Ouais, on a totalisé déjà 3 ans. Ouais. 3 ans. Mais dès qu'il y a des rumeurs et le que fait rigola quand il a rabino j'ai moi trop fait rigola soza na talent na air au bimisoté. Est-ce que est-il vrai ou archi faux? Pour ba master on a pas ko longwa pambate c'est qu'il y a quelque chose oh ba c'est santa qui ba ça qui lésé pembe na patron na bino Jésus des Néons ne ba longwe. Ma eninga na pambate hein pacha. Bien sûr ma eninga na pambate. Mais au bord le bon on a le côté c'est soloté donc na bi boss na papa social ka bolage na batutu préfani herba ki osala ba test na ba ko intégrer groupe bazwa ki bango so ki bam pourtant on va su bango ba yo ka de presa yo ka déjà qui était ba yemba ba bon chanteur mais herba longo ba mo lo ba reprise alinga ba bon chanteur te na orchestre ni na ebité ba mo ndi ba bon pe na nzami na bango pa like bango bolingo papa za nango verba na quoi ba voyager pe mais lelo babi benga pour on a trouvé une ingratitude l'ingratitude est condamnable c'est biblique donc bon ba bini bo sala ba mikolo ba lo ba n'importe quoi biso to a concentré na disque na biso qu'est-ce que j'avais dit donc ba tigo distraire biso to beta non to yo disque na biso vraiment donc tout ça mon belle ba promotion ba nini bon ba politique ba polémique on a vraiment lelo pena na boyi ne le pas vraiment lo bagi donc na boyi vraiment bango ba moni ba sali choix bien ba poni chemin na bango biso beto tsikalit total ngayo jani pasha na tsikali ba tsika ngandeni na okoma ndeni bango pe ba kei ba okoma ndenge nini bonne chance na bango. Voilà. En tout cas, merci beaucoup Gianni Pacha. Mais au Karandenge, ozo répondre bien. Je pense bien bazo comprendre. Maramni tozo sur une émission à l'élo. Mais au lobby le romoko tout à l'heure que Ferrego la tarabino à l'aise. Ezandenge bango balobi. Et ça point de vue na bango toko en vouloir bangote. Ya yo pe toko en vouloir yote. Mais elo msusu que le roi ozarana jet set oza mieux placé à quoi répondre. Babi que Jésus de Nyansa longo la raba vocal. So artiste musicien était vocal et na poto longo surtout na qu'est-ce que j'avais dit artiste musicien na bino moko je crois De Gaulle ou Rizé son abosani que attaque vocal na fait rigola ke kuna na longo la pesi mwana na ya yembiango et c'est qui sûr hein et c'est que poser le coutat ya mambo sote voilà donc De Gaulle yemba ba vocal na tout ninga yembela ba longolité Rizé yemba ba vocal na tout ninga yemba ba longolité Ici à l'avenir, tu es bien dans l'avenir, il y a bandi à prendre na e. De Gaulle a mis ba vocal na e, on moni ga clip on a mis court circuit donc bana poto partout on a déjà clip on. So kinazala kata courage menazua Claude Onga ozala wanga motema ye présence na ye zaleli na yo ekamwisanga yi base kaka moto tena mokili za munda prince aloba tala ndenge na koma kolela kaka she kisoka tina omeonga de toto lukwingila Vasco Mabiala Shagi Musau Kilema Vakala Charlie Mbochana et Amélia Luzolo. Voilà, en tout cas, applaudissez donc Maboro Babi. On est avec ça plaisir. On a pas fan tout balingara fait rigola, balingara
Gianni Pacha bao balingaka Betty Masengu na News de Kino, Mama Emily Nzemba, moi si ya papa tous pepele ya mbetolo, Mama Eli Kelemba Munene na kata Londres wana, et pourquoi pas na mon grand frère chéri no kwa bana champion KMB depuis Kenya, Merlin Moskitoro na kata Kenya, Mama na Serline, moi si ya Serge, et je n'ai pas oublié Igwe Kava leader, donc le Bimandoule Barcelone, moninga champion KMB. Salutations déjà à vous et na dédié bino morceau wana. Voilà, Pacha wana olobi que balongolo ba solo voko ya ba master na otezali. Mais na nzembu wana ya coup circuit na clip ngana landi clip na moni yondo bimi faire gola bimi sur ce connaît yondo muto yembi yango tondengeni. Pour effacer kaka image ya ba de Gaulle, ya ba Rizé, ba Longwe. Ça pour nous effacer ba image na bangote. Pour ceux qui ont effacé l'image de mon falon, on va vocal. Bah tout le monde a la Bible au de Gaulle. Et puis il y a Boaka qui a salé dédicace, Boaka qui donc ça pour nous effacer l'image de mon ça va vocal. La côté qui place sur un clip. Bah yo comme tout ça zoé mais mon mon antenne na yembi koto. Donc y a moi chenga na sali clip. Papa social, la Kabola Gigéria, Zagi chef d'orchestre. Abando Oli à côté na EP Touro, Papa Talité, Jani Téléman on a ça clip voilà. Nenga bien. Y a da mtema bien ta vers biso bana yo quoi. Kabola Angé. Voilà. En tout cas, merci beaucoup, c'est bien répondu, Gianni Pacha. Mais nakata qu'est-ce que j'avais dit? Au intervenir na 3 solo vocaux. Soto royo kanon poto ebi keto ala tongo biska to sa l'émission jana uto la meto la musique la pongi po na News de Kine ya kokanga eka kapo to pesa bino ba news voilà o sali la ba fan no balinga yo voilà en live voga liboso na china monotonie quoi donc bana poto balanda ba ebi donc na monotonie na profiter na saluer mutalela monotonie na vocal nga fort donc Patricia place na Paris quoi. Mbenga nga otuna nga ebanini ko melinga elokwa liboso oyeba o Jésus matière ya bolingo yango basalela kaka mbongo po yango ebomaka bato moto alembaka bolingo te Jules Savananga soki koko azolula ya ye mpaka pourquoi nga nazanga kolula molongani amore yembisi nga nzembo ba bebe yanike kaenga do mama na do yeah, mama na dodo wana monotonie l'avenir siko tozana oro mama makoso bolingo na ya ekomingana lela pichue otianga na pungu po nazala esclave bolingo no pasha otianga na pungu po nazala esclave bolingo na yo oro mama makoso bolingo na yo ekomingana lela pichue otianga na pungu po nazala esclave bolingo na yo gabento kodi iji forme Bolivar Mundele Davina da Cruz Janiel Elie voilà na mobobe eza na yebi bien ke oza mobala barando na yebi bien ke oza mobala barando bolingo ekotitima ye Jésus na kotikote bolingo baninga malamu oyanga sekolela tikana tuna bebe na nga eske tu cho mwamba munkuru chocha shedalove yanike mingarlet moindo marti maman na Brésil au PC pourtant c'est na makasa pose tumbali boke ba mokolo ko sala soso kolukanga inzongwe voilà et dans le vie Galiano Makamboyo vraiment émission ngana dédié on a fait na Costa Diomi ya Métiol donc fait na ebi nazana eza ngana benga ngo secret ko na bombi na lobate Costa Diomi ya Métiol. En tout cas, merci beaucoup David Loketo, l'ami Kiloana, Isaac Parker. Donc voilà, salutations à vous. Et non, on te ba solo foko kitoko boy. Na te kilo. Na créé on a parlé na bona ko créer puis sur place en salle improvisation donc on a soldat les padres ni kaboronina mama ye Arlette moindo na ngai pai pele la kasoki bakatiango mbeli na nzoto nango bongo ngande moto jani apasha il est quelle heure tango nazolela bolingo bebe na nga ozomona na te taba pesinga mapango na lola na kotikote
Taba pesinga ferrara le padre na kotikote. Ataba pesinga mokili mobimba na koboyote. Pozanga na koboyote na kotikote. Oya sheta toloba na bango tobo tobo to makambo ezali nga kofanda bona créer. Bebe osalanga nini mame ozali motema nanga mabanzo nanga bolingo nanga na kumimu na gologota na gologota na gologota makambo yali en tout cas makambo ezali babi bilenge oyo non faire rigolo on a raison abimiso cette fois-ci Johnny Pacha yoki ndo lobi cette fois-ci les padres on a raison bimisanga abimisanga pour anini pesa en réponse abimisanga pour anini na tuni yote yone sko loba pona nini abimisa yo abimisanga pour sentir travaux exact sur bango ba lobi ke les padres sont dans les travaux à chaque à l'écart yo mosko moni mais kala nous allons ino wap Johnny Pacha nando zwa cours nando zwa formation les padres appellent ça formation so il faut une formation oye na ligne mo boya commission na ligne mo moni lelo ni na komi na omi na ba ligne ba ve na nga ba ready na omi na ba ligne ba papa na nga donc ba calé na ko fanda mo libala tunansango mama tunansango basopela yonde masolo bakulutu babala kala bango bayebinde makambo bampara babota biso bango bayebinde sekele likwele ta makambo yali mambo yali makambo ezali donc pour le moment on a pena de moko ready à miss voilà mais azar idole na yo ouais bon chanteur idole nanga donc deuxième fois tout ba alto quoi donc sous un bon chanteur quand Orlando donc ba ready ba papa nanga calé pépé calé ba emenea papa emenea donc ba bon chanteur ba tout vraiment on a trop bango on a vraiment quoi donc la génération na yo na ba jeune artiste au pe ba yimba rabade Nanyo pensa au centre à cœur aimba bien c'est un bon chanteur na deuxième voix la ma génération langa masalanga designer quoi aimba panani aimba na orchestre na biso aimbi na fautif to lo wala na orchestre na bino to ke na ba orchestre c'est belé na maison mère pas Jésus de Nias to lobby déjà mais to ke na orchestre mususu nan kaka na habité yango so aimba il faut que ngeza aimba bien il faut que ngeza nani wana nakomi kobanga bolingwe komonyokola nga ya trop Jésus le padre montaza kuvozo tala boye yawe jusqu'à kana diga kolela basina nga ekomi molai koleka na konda Dieu le père Dieu le fils aimba bien voilà omba emba pas Koffi Olomide ah ouais donc comme on est on est parce qu'on est comboté non que ça bête quoi mais un bon chanteur. C'est bien répondu, merci beaucoup. Mais on a pas dit ce que Mikolo. Ensuite, on a dit ce que pour n'avoir que ce que j'avais dit dans le terrain, c'est le jour de la semaine dans le terrain. On s'est gagné pas. Tiens, on a posé la question. On s'est gagné les lichoté. On a dit ce que Bimité. Qu'est-ce que j'avais dit? Moi, tout le monde a dit ce que Mikolo. Qu'est-ce que j'avais dit dans le terrain? Ok, c'est le jour de la semaine. Ah, mais habité. Franchement, vraiment, habité. On a avis na biso. Na yo quitté. Non, na yo qui penate mais na yo ka ki babi disque bimi mais non na yo quitté. Ni attaquance. Ah. Générique. Biso to ba chanter photo ka ba rumba. Biso to ba chanter photo ka ba rumba trop. Moi ba rumba lo me ya culpa. Ba avenir. C'est que l'avenir nous réserve. Toyebakate koboyanga te poyondo za venir nanga nazali graine yozazelo sayoma watro rachetons les temps car les jours déjà sont mauvais car les chats n'est pas là la souris il danse mais l'amour oh banzim rumbande mais voilà dans le rumbande mais à part rumba pe générique pour na mona bino pour beta masola générique bien que Blaise créateur aza suta longwe générique est là na jet set hein. Et le monde le baga mon biso tout non reste nous ça on a pareil mon leader na biso les padres surtout ça te abeta randu les pas banda yemo abeta ba sens interdit mo to zarate abeta ba générique kanga
Blaise Créateur azaka te to beta ba générique loka ba boîte nord ekanga bo pani so ya longwe to lala Bexi mona zona risinzela zaona mwana Kongo zaona ba sala makambo donc makambo ezali nango ne to lo bana okese miso makambo ezali yumo yo kaka mingi ta o mona 6 donc 6 mona ndenge mo ya libuma donc biso to ko sa 6 na rumba patron na biso chanteur animateur te patron ça chanteur mais surtout chez mutu kota générique pèse à danger mais quand même était bon déjà moi c'est qui donc maboko lichocho maboko lichocho ya Bexi mona ya Jean est-ce que kokoka ngana kokoka donc quand même était bon songo donc bon clip pour bien déjà quand même était bon clip na bon. En tout cas, voilà, bozu déjà news, donc babi actualité mounene on a kalaming te babi makambo bozo zoyango donc sur le marché déjà kalaté pour déjà bima qui bozo ra clip Jésus des nuances voilà et merci beaucoup déjà na Pacha pour to ke malem na sous émission mais ngana olingana nous Pacha pour bande ko bazo na biso partout dans le monde entier musique na biso ali rezo monelango et ça marche bien, est-ce que ça marche ou ça ne marche pas? Ils ont marché dans le Kitoko. Ils ont marché dans le Kitoko. Prévenez tous les champions d'Afrique. Biso dem tous les titres. Baboto libino déjà. Banani. Na boto biso. Artiste musicien na biso moka ya mboka pe auto bima champion d'Afrique. Amion web. Moi te yo ganité. Ya lokuta. Nga yo ki ngote franchement. Et ya lokuta biso ni ba champion d'Afrique. Musique monsieur qui Kitoko les pas dans un c'est déjà marambo. Na ba trace tozali mambutu Kitoko. Musique na biso ki Kitoko à part que ba combattant de côté wana ndebe na baboma. Baboma. To ba ndeko ba congolais quoi. Baboma. En tout cas, c'est bien répondu. Donc, côté on a un combattant, bon ça j'ai bafungo la j'ai musique ils ont robete au ça la bien. Mais car il a moko autour tout à l'heure là, ba production à Kin Awa. C'est comme si non bobandi ba production à qu'est-ce que j'avais dit na Kinte et puis d'abord mboka libanda c'est comment le programme il y a Jet Set. Ouais, le programme mingi donc biso ndo beaucoup tout toyo fandaka moi temps on a Kinto zungi pour to voyager trop to ine ba Russie to ine ba Côte d'Ivoire to ine ba Kenya to ine ba Tanzanie to tamboli trop ba Bangi donc to tamboli trop ce to bito faire na kin pour sa promotion disque to bando voyager ka te disque ça na marché déjà mais awa na Congo tout ça production to beta na Maluku samedi ka oyo to beta na Maluku. Pour le jeudi, samedi, tout est en Maluku, le 29, tout en Fiki, na foire. Donc, ma mouisa n'a pas concert, ils allaient belé, betara les padres. Et puis, va voir Jésus soit belé, moi tout le temps, comme vous êtes, pour badongo le mis au baotala déjà. Voilà, en tout cas, Maluku. Et Mikolo, va mis au beta trop dans Maluku. Et pour nous, dernièrement, avec Didier Lacoste, on a Maluku, kuna, Maluku, zagi tombé, parce que Jésus, il y a sous ah ok na Maluku. Voilà, donc Maluku a toujours tombé parce que tous un souci musique congolaise dans ce qui est de l'avant. Hein? Donc parce que dans cette émission nous faisons plus la promotion de la culture congolaise. Voilà. Mais Pacha, on s'inspire d'abord Nanine. Franchement on s'inspire en moi aussi. Donc à moi aussi. Donc à part moi aussi inspiration monsieur a raté. Na s'inspire en moi aussi na ko s'inspirer pe ka ndi to ça boy donc ça. On s'inspirer na autre. Ni ba masanga ba za boy. Na ba no yemba ba ngwa donc ozo idete on a s'inspire en moi aussi na s'inspire en la société. Voilà. Mais au balbi trop de bêtises na ba musique na biso mais na moni yo na mo ba solo vokono o saneto kodango te. Te na code te na mbi bien na code lo te chocha loko wana et puis na ilo moko uto na solo vocal na yo wana donc na 3 solo vocal saleli biso et ça na solo vocal moko wana oyembi ya bilo mwa ke ozamo bala barando bolingo ekotitima ye Jésus na kotikote bolingo baninga malamu oyanga se kolela tika na tuna bebe na nga eske tucha mwamba mukuru chuocha chez de la veyani ke mingarlet moindo marti maman opese pourtant c'est na makasa pozo tumbali boke ba mokolo ko sala soso koluka nga inzungwe elobeni
Mais qui crie on appelle c'est comme si Chiquito pas galinga betango chocha bilo mo bongo. Alinga betango. Bon tout ça nango tout ça bana papa mo so beta ki ngo ma beta lo ngana beta ngo isege yangai. Isege yangai. Donc bêtise ezate pour beaucoup mo koda ngo mo trop. Bêtise ezate na lobinine. Bolingo ba ningel malamu o yanga sekolela po mo se olela ti. Mo bende ngai Roger. Zo bande ngai ndonga. Kliana nga na wenze ya bolingo. Soko telemeli bosa mesana ngazala kapona chamwe. Pourquoi yo sala sambla? Pourtant na bombeli yo rosta chibangu ya mobobe. Mobobe ngai Roger. Moi ça olela. Après moi ça yoloba. Aibi bien ka mo bala barando donc ka mo bali mo boye ya barando ya problème trop. Na yebi bien ke oza mo bali barando. Bolingo ekotitima. Ye Jésus na koti kote bolingo baninga malamu oyanga se kolela ye mobobeti tika na tuna bebe na nga eske tucha mwamba mukuru nabini nabi mwambati Bye Makamboyo. Voilà, donc merci beaucoup l'ingénieur Afungi, notre boss depuis les États-Unis, notre papa, je vous aime énormément. Oumela, fana na ngwende na yo, zala pour Betty Masengou. Toujours Congo Promo, number one à bas site, ça m'engage que moi. Et News de King toujours avec moi Betty Masengou. Voilà. Mon ABC Gucci, c'est un makasi, c'est un ABC Gucci, Galiano, ADG Sebazon, Aristote Fashion. Bama salanga sko balinga mingi mina ba ba komomo ba pesa nga mais exactement salanga Abed Kolila na Emalova quoi donc Abed Kolila Emalova bazana pe ba Hollanda quoi yo ebiga ndezala Momo de la Marole Aristote Fashion yekunda za chanteur donc soka banyo yemba grave. Voilà en tout cas coaching na ninga bien ama salanga veni donc na ebité so bengé de beti pe dio moga yo yoga mais ay mani pa imoti akotaka sa mo dio mo ça peut bien beta mo lo moga likolo mo dio to yo rat pona yo ka ya beta ba vo monete ba Jésus de nuance akomate wa bena akomate wa les padres amela immeuble ni kaborodine kota obeta mo lo mo boye ça bien et ça plaisir à trop n'est-ce pas Galiano et ça plaisir à trop voilà merci beaucoup mais moi le à côté la bara beta mo lo mo boye kaka abino mi balé mo lo mo boye ça la bien voilà maître de tous les maîtres Aristote Fashion mais azana orchestre mututé quoi azani ande konanga azani na auti Zambia na Zambie mais aima grave dans côté na orchestre mututé na otikela bino botele misiko bo salelo kwa ngana des annoncer nanga bo sepesika ba fan mais alors pona ba fan no bazolanda biso Jani Pacha babi mikolo osimbi kisima kasi okangi fe rigola wapi na simbi gwa ya makasi pentacle niveau yebi ba pentacle ki ba pentacle to ya Nzambe artiste monsieur bakanga ba patron na gwa tu yusko kangi fait rigola wapi pona minute nde modèle azo bimisa yo azo fula yo na ebite na kanda ya De Gaulle ya Rizé kanda Jenny yango azo fula yo boye Jani ote Jésus de Nias fait rigola wapi Rizé Jenny De Gaulle baba frère nanga baba collègue nanga na kana na bango te poza ko sala bongo te biso tutu zaiba na ye biso tutu zaiba na ye na kana na bango te zaka ke tana ngande ko kaki donc o cha mutima mabe na mamunanga yena Nzambe na po nga priya Nzambe nanga na sambela vraiment donc na kanga ga leader nanga le padre ni kaboroni na lo wana yebi alinga mission faut travailler trop mission faut zanga répéter mission faut liga mission trop na sala ka mambo ya lingaka ba yebera de prince des amuna ba yebi ba dada ngwabana ba yebi donc mamna sala ya ngwana quoi voilà ya dada ngwabana mbote belé de la part Betty Masengou ya dada ngwabana bera de prince des amunda
Berado. Voilà, en tout cas, merci beaucoup, artiste Folegara TV Tro qui n'est Gianni Pacha Lobby, charisme, était travaillé, Moussala n'a eu défendre et puis voilà, merci beaucoup. Mais pour se séparer, un dernier message, Gianni Pacha, fan va retenir ni na passage d'une émission à Lilo, et puis dès qu'il y aura quelques salutations, numéro à contact, après on a désannoncé na ticket binosko yo, bon c'est ça, fan no balingara, Gianni Pacha balingara Jésus de nuances na maître na yo au travailler ensemble na kata parler quoi. Ouais mais normalement donc parole nga sukezara ke disque moi déjà bimaki Gianni Pacha yo soldat ni kaboroni na bunda bitumbo tina suka delis back love ayebi ba pretenga borai na bango ba voko na ngeza déjà na disque ba yo kango na venir na monotonie na mobobé donc ya ngwana eza wana ba yo kango critique peut ça la bien pour un artiste et notre numéro pour la critique et ça la bien mabé surtout lobby mabé non pas better ali baku donc besoin on a pour nous corriger pour nous passer ça conseil donc on a lobby mabé ou elésé makamutu na lobby à excuser na moto au passer peli ba encouragement ga ça la bien papa na gaben tokodi ba yebi ba yani kayenga moment de la Marole Didier Kabongo Audrey Ibiabo Mama Kenzo il y avait un prince Fataki na bosanité lisusu na bosanité venangai Claude Lukebakweno na Switzerland Claude Lukebakweno Costa Diomi ya Metiol Stadium ya Metiol talama kambozo lukelanga pasha na salini nyango ukananga depuis kala yango zo salelanga boye nakangika kamonoko Jésus le padre ayebi ko stadium loba tali loba moko na sepelae banakine bakoyeba projet yango erikoko mae ko stadium ya Metiol. Voilà, en tout cas, merci beaucoup. Numéro à contact. Numéro à contact est plus 243 81 39 18 551. Je répète, plus 243. Code d'Amboka Costa Couleur 81 39 18 551. Donc, numéro on a Facebook Gianni Pacha. Bon, on a sola, on a payé mon téléphone. T'es pour biso banani kaboloni na les padres tous arras donc sympa au sabbat jeté. Na bosanité babanga tout déjà na boaki babanga tout déjà na boaki ba Moïse Teka masanangai donc na bosanité ba fisto masila Gestapo maninda la 5 étoiles nutindo mbe 3 fois star papa Satia ADGS Galiano Spon Kasai na Mupanzi ko docteur donc ba mbote na ngai ngona ba fanatique na ngatu yene na zangisa kete delis back love bakwangi. Merci beaucoup, Gianni Pacha. Merci déjà, chers fans. Nous sommes déjà à la fin de cette émission. Et merci de nous avoir suivis. Merci pour l'attention particulière. En tout cas, ça me va droit au cœur. Merci pour vos soutiens, vos prières. Et merci à papa Dav Moubama, les papas de Joyce Davline, à maman chérie, maman Cathy Bakissa. Et salutations à vous. Salutations aussi et merci à maman Emeline Zemba. Moi aussi à papa tous pépélé Ambeto, le que les maman et les mamouné à London, maman Emeline Zemba. Agence GPX avec les boss Gaston Chenda. Au Tebilo Ronayo, Karalelo. Donc avec les boss Gaston Chenda à London, agence GPX. Voilà, salutations déjà à notre cordon. Merci Timothée Piana Serge Yambinga Yamundu Yamaele Yaboga Moussala Tokos Wumela. Voilà. Notre DT Christian Mbouiouetou. Et salutations déjà à notre grand frère Nokwa Bana, mon grand frère propre chéri, champion Kayembe, Nzamba Batelo Kuna na Kenya, Makamusale Leka toujours bien, Merline, moi c'est qui na Kenya, wana, maman na Serline, et puis Blaise Kava Igwe leader, toujours na Kenya, Barcelone Mandoule na Kenya, wana, salutations à tous mes fans, merci Docta, merci na Galliano, merci na Bosé Belé, en tout cas, ABC, donc Binognon son appel sinon ba salutation ba merci et puis déjà chers fans oui ngani na boy na bobo sana bato tetalaka bango ne Mandela Mokonda papi Messi et puis na boso nte papa na ngapena donc Elvis Maël et Manda Chouva et maman Myriam quoi donc passe baza na boso nte Guilain Omelonga de yito toto lu kwingila Vasco Mabiala Shagi Musau pambote ne place ça.
Audrey bien bon maman Kenny. Voilà, merci beaucoup. Bisous à ma fille chérie Joyce Davlin. Merci pour l'assistance. Voilà, le futur journaliste et mon nene foyer abana déjà quoi assister maman na aja mon kiazo yara yara tala ni maman sala musala papa Dav Moubama. Merci à vous et chers fans, je vous quitte déjà et je vous souhaite bien de bonnes choses. Merci de nous avoir suivis. Merci infiniment à notre boss Yena Lobara pour couronner les tout. Hein? Cette émission je l'emballe et je la dédie à notre boss, l'ingénieur Raf Ngindu, notre papa depuis les États-Unis. Oumela, Zala, papa. Voilà, je vous aime énormément. Et merci de nous avoir suivis. Ça n'est fini déjà, chers fans. C'était là Gianni Pacha, l'artiste musicien de Ferrego, là, Jésus des Nuances. Et qu'est-ce que j'avais dit est déjà disponible dans le marché des disques. Donc, pour consommer en gros, c'est vraiment la bonne musique au Jésus des Nuances à EMB parce que tout ça a promotion et la culture congolaise. Voilà. Et merci, nous sommes déjà à la fin. D'ici là, portez-vous bien. On se retrouve déjà à la prochaine. Je vous laisse avec Gianni. Donc voilà, bah, c'est Pesabino. Et quant à moi, au revoir. Je vous aime bien. Bye. Voilà, Gianni. Gileo Melonga. Bébé nanga bomwana. Alobaki akobalanga. Tango na pesi e motema. E komia boyanga. Le padre Nikamboronina Nzambe nakondima na vivre bapasa lifelo ke na mona bapasi ya Gianni lukelanga esika na kopema yegola na kufa na kenela ngaya nalembi Gillette Batantu nalembi ya Gilles Sava bolingo esombelinga mabele na mbetseke voisin nanga likelele pays nanga cimetière nationalité nanga mowei drapeau nanga linda lala ya Nzambe Nikaboronina Nzambe Jésus le padre papa social echeta okota likambo nanga pasha ebana ofulanga ndengo fula ba misusu pasha ebana Nikaboronina oya sheta tolo bana bango tobo tobo tolo bana bango tobo de tobo tolo bana bango tobo 3 tobo Maï comment le tour du monde quoi. Le prince Fataki Maï comment le tour du monde. Gianni Pacha Yoni Kaboronina le padre papa social Mutama Kambo. Après ça va monter, ouais, napesi moto na ngai pas prince Fataki Maï comment le Ben Waniki bana tout ya poto quoi. Ben Waiki quoi, Ben Waiki.